un vrai soldat, Martin Fayulu, un vrai soldat. C'est que je souhaiterais. C'est que je souhaiterais, que les députés élus, ne bazali, bazala na facilité au sala musala na bango au batu ba poneli bango parce que bazali ba grande pointure. Il y a opposition aujourd'hui parce que oyebi na mboka nyonso so opposition ezate mboka neza ekomi insensé mboka neza suna tinate makambo politique ezalo makambo balete ezalo makambo ya nani ezalo makambo ya nini te ya musique te c'est-à-dire so we ranson na longwe leader c'est-à-dire leader wana zo ya a changer makambo nyonso. Et ça, la politique, c'est autre chose. Au moins, les politiques, tant il faut matissa salaire, il y a des policiers. Donc, il faut ça, la étude, parce que il y a un budget. Il faut voter dans le budget, parce que nous avons un exercice de budget au Chibalatika qui n'a pas de parlement. Bien sûr, grâce présidentielle, les Arabes, grâce présidentielle. Quand même, on a signé la grâce présidentielle le jour suivant, après le lendemain, Babimi Sibango. Nous allons toujours. Attention, parquet général, ce statut que moi mboka nani abima bon to kene na Kamoro typique ndeko Eliezer tamba signara déjà na kati ya parquet général il y a grande instance il y a palais de la justice ba signé déjà il faut abima OK le jour on a ganda abima quitté donc c'est une procédure moro formalité moro basala rawana mais je ne sais pas vraiment trop comme l'air il y a pardon même bakalo quoi il dit qu'à peine et ça ba Kamoro vraiment très sensible. Oh, l'élo peut-être cette vérité faut à rétablir. La procédure ou procédure au sambi ces arakou tout tombé, c'est-à-dire il y a des fois qu'il y a un appel, hein, donc à qui appel à lobby à saisir sous justice, à lobby qui est condamné qui n'a pendant temps ils allaient illégalement, condamnation ils allaient illégale, n'en a bu la vérité, ton a bu ma kamundeng et les cas qui ma kamnanga n'a ngi rétablir ngai, la justice n'a pas droit. Mais je pense que le plus grand gagnant en élection le plus grand gagnant dans l'élection Oyo est Ali Bongo Martin Fayulu parce que il Merci beaucoup na bande konyo so banda kabiso na 3W Congo France bato ba mesana ko pesa biso confiance wana moni mbala moko boss nanga José Dipumba na peso mbote po yete maza mutamayele na ko bossa na te ba partenaire na biso ko la ve na biso Miss Impress Allion Gaz na gaz ve na biso Bookson Bukasa za pe cordon na biso na pesi mbote lelo to ko sola masolo etali politique po to moni makambo ndenge ezokende bato mususu bazolo bango na ndenge na bango mona mususu alobi boye par rapport ba prisonnier politique ba kangaki bato mususu to moni basaki za be mission ba prisonnier politique ba bimi mais na koyebisa ba diaspora nyonso balanda biso ba ye politique nyonso ba kangaki nanu ata mon côté abimi bazotala makambo na bango ba traitango bongo bayeba nikole koya bayeba ko bimisa bango to kosola makambo ebele alio na mbi mwana mboka Raphaël Walukonko azalaki pe cordon na biso na Congo France. Ça la chemin est très kitoko le to sula na e masolo ezali ebele ya mboka mwana ko présenter bino. Bonjour Raphaël. Bonjour Mouna l'artiste, bonjour à monsieur Josué Didi Dipumba le boss ya Congo France. Ezali un plaisir ya ko sala encore une fois de plus élément moko a na Congo France aux alinda kunanga pe bien sûr. Bonne santé mamba. Nzambe asunga tout va bien nangolo nzambe nyoso za malamu. Nzambe azosunga nzambe azobatela biso soki yete mobulu. Na yebi yo pe totali côté politique otala kama ya politique comment na katon to sali changement ya président ozaki tozaki na président Kabila to comme na président Fachi analyse no mon la seule chose ozaki difficile ya batu kondima na Congo ezaki un jour un ancien président Aya et un nouveau président Aya. Parce que depuis beaucoup de temps na Congo na biso depuis Congo ezala Congo tozana habitude moko osoki président ya kala à Longwe ou à Sikaroya, c'est-à-dire à Rosala, à régner sans l'ancien président. Donc c'est pour la première fois pour nous dans l'histoire Togoloba et Koti Nakatia Tokoti Nakatia makambo moko ezali vraiment ezali ko laksake démocratie romo kende ngel laksake combat oyo batu babunda kapona Kabila akende na Congo ezali et posami quand même et kokisami bato o batangisa ki makila na bango soki Kabila tikala ki toujours président jusqu'aujourd'hui tonga to mona makila na tangi ezali vraiment inutile. Alors moi je pense ici que vraiment ezali moment à rendre hommage na ba vaillant nyonso ba bimara na nzela bato nyonso bazwaka quand
même bravoure, ya robima na balabala koloba non na makambo ya dictature, ya koloba non na ba violation ya ba article ya ba constitution, koloba non ya violation ba texte. Aujourd'hui, il est grand temps ya rendre vraiment bango ba vibrant hommage, ya koloba Dieu soit loué que Congo na biso to comme na ancien président na un nouveau président. Voilà. Merci mon amboka. Comment on a lelo bat mususu bakobenga moi na biso comment na kobenga président na biso comme étiquette mususu balobi ba décharge ba signature ba signer ezo kangaye mususu akoloba na ndenge na ye ba oyo pe bazali banda bakobo yango. Moi, je pense qu'au Moni, c'est vrai, c'est possible d'accuser. Moi, je suis un journaliste. En étant journaliste, moi, je n'ai bazara sur le fait, hein, sur le preuve, sur la vérité, sur la véracité. C'est-à-dire, en tant que journaliste, il faut qu'on mène une enquête tant que lobby. Mais moi, je pense ici, il est à moment où il y a spéculation. On n'a pas encore de preuves tangibles et mais moi je pense que na Congo na biso s'il y a des choses quand même à dénoncer et ce qui est commis quand même au lobby eloko moko que eloko et ça m'a bien été eloko ba sali yango boye eloko sali mi contrat mais il faut aller vraiment au-delà de ça to comme à niveau to vraiment na ba preuve to vraiment na ba makambo mususu et ko permettre montonio soit au sala mosala montonio soit le belo mususu aza na équilibre, c'est-à-dire quand on lobby eloko moko boye na tunio wapi preuve no bi tel eloko boye tel ça boye tel accord en yango parce que tu as dit accord à Saint City bah tu as ba texte excusez-moi aux dossiers privé. Moi je pense ici vraiment le grand temps tout le monde a se mettre en enquête, tout le monde a se mettre dans makambo et sengi lipe en tant que journaliste ngana nakoki jamais ko yakamba moko discuter sur quelque chose aux spéculations, en tant que journaliste, je vais me baser sur le fait et le fait morosali réel ou véridique. Comment on a congolais mbalamoko ko ça ba fait à maloba par rapport ya moi na mboka Félix Tshisekedi mususu bazoloba mususu balobi na moke loko moko congolais moko lobi abi président Kabila tango azaki d'ailleurs tout bien tout le monde va pia kaboete tout le monde va passer boete ko ya président Fati ndeti babiloko bakisami cher ndeti triple ya libabe bakisami eza ko bossa na makambo lobaki bango moto. Non, au moni je suis pas un communicateur il y a Fachi, je suis pas un communicateur il y a Kabila. Je pense que cette question est une question en tant que citoyen, c'est vrai. Na olinga ozala un peu observateur, il y a kozala plutôt observateur, il y a société na espace politique. Oui, na espace politique bien sûr, c'est vrai. Au moni social il y a ba congolais aujourd'hui, ils ont un moins déséquilibre, c'est vrai. Social à Congolais, c'est vrai que vie à Congolais et Zuina nous formaté. Mais il faut se poser la question maintenant. À combien de temps au Azali président et combien de décisions sur le social à Congolais Zouami pour que tu juges Siko? Voilà, place de Roko et Siko. Donc, il faut tous la Siko, il faut décision et outa, il faut primature et bima, il faut premier ministre Azala, il faut politique, il y a l'actuel régime Ekoba, il faut politique, il y a social Nabango Ekota, il faut politique, géopolitique et Marosa, il faut Nyon Soana Siko et Salema. Tant au Moni Yango, c'est alors de Torobando analyser fait par fait, tête par tête. Bazela qui était en sous na Kokota Nembala, moi quand même sous 15 jours annoncé, Biloko Kiti, Biloko boy sali boy bato ba salaire ba soda ko tout soto ba soda ba misu bazo bato pese mayele attaquer maman ko ta ba soda ba sala ba salaire pour yelika ko batele asazana muna oebi tozala bato tozala oebi makambo politique ezala wa makambo balete ezala wa makambo ya nani ezala wa makambo ya nini te ya musique te, c'est-à-dire so we ranson na longwe leader, c'est-à-dire leader wana zo ya a changer makambo nyonso. Et ça, la politique, c'est autre chose. Au moins, les politiques, tant il faut matissa salaire, il y a policier. Donc, il faut ça la étude moko parce que il y a budget. Il faut voter dans le budget parce que nous avons un exercice de budget au Chibalatika qui n'a pas de parlement. Donc, il faut maintenant revoir d'abord un budget, retoucher ma communion. C'est toute une politique. Et on a lobby qu'il faut politique na vanda, ma communion se vanda. Et c'est alors nous devons banda quand même côté là. Et le quoi saliboye, et le quoi kieboye. C'est comme ça que, au moins même en France, hein, en France, Macron. Tolingi Macron, c'est vraiment presque toute la France qui est derrière Macron. Maintenant, Macron, comment on a des décisions, gilet jaune, comme Obima, Nini, laissons un peu le temps quand même, total un peu, le peu de temps, tout le monde observer maintenant.
c'est comme ça comme on a ma conclusion. Moi, je pense personnellement que même la France est du coup comme ça, France, c'est comme France. Tout refait loin comme la France, les Arabes, bon côté. Même les alliés aujourd'hui au monde, les Arabes progressivement. Moi, je pense, en étant citoyen, observateur de la société, la société, il faudra vraiment très objectif. Parce que tolingi président parce que tolingi président non, il faut regarder d'abord objectivement des choses et ce qui makamboane est commis au lobby sikoyo avec toute énergie to dénoncer, avec toute énergie to appuyer parce que tozana posa mboka na biso etambola malamu mboka na biso ebonga to ana mo congolais morote o azali awa soki Congo ebongi ya oza exempté ba longoli awa batine na mboka moko spécial ba pesio mboka ane komi place au Botan, place aux Zala. Non. Quand on a Congo, il faut quand même tout toute le chance s'il y a changement d'abord. Voilà. Bien sûr, grâce présidentielle les Arabes, grâce présidentielle. Quand même, on a signé la grâce présidentielle le jour suivant et après le lendemain, Bimi Sibango. Des Alara toujours. Ata parquet général, ce statut lobby que moi Namboka Nania Bima. Bon, Tokene na Kamoro typique, Ndeko Eliezer. Tant que signera déjà dans le parquet général, il y a grande instance, il y a palais de la justice. Bah, signer déjà, il faut abîmer, ok? Le jour on a gagné abîmer, donc c'est une procédure, une formalité, mais je ne sais pas vraiment trop pourquoi est-ce que Azali mais on sait que je sache, moto. Il y a MLP, grâce Tuiza, liboso à caméra, liboso à micro, grâce Tuiza, un ami aussi. À Ebisingango, sans mâcher les mots, ma camion c'est déjà bien. Est-ce juste bakende, remplir formalité moko et nani a justice batinda pour que abima. Donc je pense un de ces quatre, un combattant, un vaillant héros vivant. Franck Diongo, un monsieur très dynamique pour le combat. C'est une valeur sûre pour la société. C'est une valeur trop sûre même pour le combat. Donc moi je pense qu'ils ont vraiment impardonnable. Hein, que Franck Diongo a été parmi Bisso. Et je pense que il a joie, il a quelqu'un qui a milité. Azupé il est très favorable une grâce présidentielle et un de ces quatre sera abîmé et ils allaient s'envoyer batonio so il y a famille nae personnellement il y a batonio so babundaki na batonio so bazalaki pour que le changement salima. Voilà. Mwana mboka azaye moko pété baza ebele na kati mutomoni mwana mboka pe o azali kuna oyo babengi na kombo ya nani na mwana mboka Diom Ndongala tomoni mwana mususu azali wana Edi Kapen mais tomoni net bato tismaka koto moko tomoni mwana mboka otako annoncer awa o azali directeur ya président nani monsieur nani Vital Kamerhe mais annoncer kaka bato musuba o wana simbika na bango te parce que muna so ba ebisio que on va libérer 700 personnes hein? Par exemple ba vite libérer hein de libérer batangi ka 3 cas hein aux arabes peut-être ba Camoro typique hein mais 700 autres wana. Ce qu'il faut aux Zélandais 700 on a se va libérer ba on to monde na 4 bazate. Oh yo tangi déjà liste. Donc yo déjà liste. 700 bazate. Oh batangi yo tangi 700. 700 batangi bango te balobi bango kana bango alobaki ngo ye moko alobi na 700 alobi kana bango bazo Zélandais. Donc na 700 ministre tambwe mwamba azate. Oh, na 400 alobi bazozela te so tala kiango na mona mboka yolanda ni abi tozozela ministre ya justice tanga atali bana mboka tanga koya bala muna toke na spéculation te hein le vrai fait aux a vécu et loko aux a bosolo mingi alobi que 700 mususu wana ezali bato o barozo ba grâce présidentielle mais ezali ba kamoko batangi bien déterminé balobi makambo ka viol sexuel. Donc ce balobi cas viol sexuel. Tous les lascoton bimisa. Pour le reste balobi le premier cas batangi kombo ya Dio Mindonga la Firmen batangi sous kombo Ndeko Kabeya Misatuana. Donc 3 personnes citées. Mais le reste musu sona balobi ezali ba mesure moro collective. C'est-à-dire peut-être il va se retrouver parmi bato barozo grâce moro collective. Tous de la totale. Hein? Tous de la vraiment totale. So to moni Dio Mindonga la bimite wana comme makamususu. Mais il faut qu'on rappelle ici na makamususu comme la justice et grâce présidentielle et crime contre l'humanité. Au moins crime contre l'humanité. Hein? Sociali crime contre l'humanité. Ata soki président télémine nini. Ata soki signé grâce présidentielle. Crime contre l'humanité ezali na nini na été.
Donc le président ne peut pas prendre une ordonnance, il y a grâce présidentielle pour monter à ça le crime contre l'humanité. Ils ont un cas spécifique, mais moi je pense que comme l'air est il y a pardon, même si il dit qu'à peine, ils ont un cas vraiment très sensible. Oh, l'élo peut-être cette vérité faut la rétablir. La procédure au Sambi c'est Zarakou tout tombé, c'est-à-dire il y a des fois qu'il y a un appel, donc à qui appel à l'objet à saisir sous justice, à l'objet qui est condamné qui a pendant temps ils allaient illégalement. Condamnation illégale, on a eu la vérité, on a eu ma camuneng et les cas qui ma camunanga n'a pas rétablir la justice n'a pas droit. C'est ça mettons la force de la loi. La loi ce qu'on fait la bongo. Non le droit, les droits tant que ça la droit et zara ma il faut rétablir le fait. Donc rétablir la vérité. Donc mon tour à l'objet là on a l'objet non à se sentir indigné, au moins le quoi l'élo. Qui, je ne sais pas si c'est vrai, hein, n'a pas réserve belé dans Makamo dans Oloba, ils ont pas réserve belé, n'a évité ce qu'ils ont dans nos solo, mais on a réseaux sociaux. Jean-Pierre Bemba aussi a 68 millions de dollars pour na bataillon sur Alexis na prison. Tu vois? C'est-à-dire à tailler dit qu'à peine à Roki au Singapé ba indemniser pour na bataillon sur Alexis na prison. Vérité après grâce présidentielle, les gens possibilité qu'il y a procédure, OK na appel. OK na justice, OK au lobby non bakanga kinga bakondana kinga illégalement injustement ngalingi quand même procédure na ezonga pour na la vérité. Donc OK rétablir maintenant la vérité. Donc il y a possibilité sur Nyoswana. On a aussi un scombon et pas moi na mboka Kabila to pour moi na mboka Fachi. Non, quand même aussi un muto kanga qui est gouvernement congolais. Bah aussi un gouvernement non, c'est-à-dire muto quoi mais gouvernement quoi était régime quoi mais gouvernement quoi. C'est-à-dire c'est bateau belé ba comprendre la politique comment ça fonctionne. Ceux qui ont un problème dans l'état. Ils ont un problème na combo ya Joseph Kabila té. Ceux qui ont un problème dans l'état. Ozama Kamou na Félix Tshisekedi té. L'État c'est autre chose. L'État c'est l'état d'esprit. L'État c'est un esprit. L'État c'est tout ça. Tout nous sommes gouvernés biso. C'est une nation en fait. Moutoaroki okende. Batumuso oza na dossier. Par exemple oza na dossier na Mobutu na période à Mobutu. Mobutu akenda na e. Mais aujourd'hui okoki okende na appel okoki na justice. Le texte ondami erofuta ba droit na yo parce que l'État continue. L'État eza Congo na biso. Mais ba kombo ya batunde ekei. Donc voilà. Bon, ça à titre privé, mais ici c'est à titre national, c'est autre chose en fait. Moi, je vais continuer sur la nayo. Toi qui koto pe batu ko simba koto to moni ba koto ya IDPS bana mboka mo ba telemaki ba lobi ba ko kotala ba prisonnier politique mosusu ba kanga ba moni bazalité. Quand on analyse le monde, on pense les auteurs, il faut pas on ne laisse jamais des criminels, des imposteurs, je ne sais pas les termes qu'il faut employer, jamais libre. Il faut arrêter les gens. So on moni vraiment qu'il y a des konao bakangae, on moni qu'il y a noromoro mutasalara eloko ana, il faut que na loi ba kende ba sambisae bakangae. Landela ngo dossier wana po ba bi. Landela dossier wana. Dans au moins il y a un état des droits. Dans ce mouton à lobby il faut instaurer un état des droits plutôt. État des droits c'est la première des choses des arabes. Mouton nyonso il faut azala na ba droit nae. Droit na il faut pas respecter en mouton nyonso il faut azana liberté de yaroloba. Mouton nyonso il faut azana quand même ba baby seki eloko moko yaye. Il faut quand même ba réparer en fait makambo nae. Donc moi je pense que de famille au bazali bongo bato bazali ba auteur na mango il faut pas répondre na ba acte na mango et ils sont très 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 intelligents et très vraiment droit. Merci moi na mboka tozo sula no kaka we makambo etali ya mboka to sula ka boye poto yeba po ba misusu bato komisa ngo ko sula boye komi o azamuta boye biso tozo luka mboka na biso kende liboso biso tozo na intérêt ya mboka vraiment to sula to moni ana mboka na biso eloko monso esala mi bato bazwaka ngomba mon effet moto azali moko azali pembeni ya président Fachi tobengi na kombo ya nani ya Vital Kamerhe otaki kotala président Kagame et boti ba problème e belende tsakendaki intérêt personnel na yemoko kotona osanga. Je ne sais pas na roko justifier le wana te parce que dans une équipe à communication à Vital Kamerhe était na ebi
qu'est-ce que Akendaki au Sala Kunate, mais on sait que je sache la politique et la diplomatie. La diplomatie et ça les mara n'a pas sorte nyonso. Donc je ne sais pas comment commenter l'information là parce qu'il n'a bien ôté. Je ne sais pas pourquoi objectif ni dans un équipe communication a été. Je ne sais pas objectif à Tamorote Akendaki. Je ne sais pas. Non, jusqu'aujourd'hui, tu as eu communication, information sur ça. Moi, je ne sais pas comment commenter le moment où on a mon photo dans les réseaux sociaux. Donc voilà. Merci mwana mboka Raphaël ko to contrôler comme na biso na suka to chité to yebi yo ozalaka mingi vingi na mwana mboka Daniel Safu mwana mboka de Mike Mukebai na bato ebele mususu ozalaka na bato nyonso bato ebele mususu o bazozela mabe po na bango mususu azoloba ya tozela mususu balobi boye mususu ezobima befe ana ebite so ya sol o ba longoli nini na ye ba renvoyer ye ba sali boye est-ce que c'est ya solo? Moi, je pense que Congo, il faut tout comme à un niveau, pour permettre à Montounier de s'exprimer dans les alliés, mais en respectant le droit, le principe, la vie privée à Batou. Donc moi, je pense qu'à part ça, c'est que je souhaiterais, que député élu, des Bazali, na facilité au sala musala na bango au bato ba poneli bango parce que Bazali ba grande pointure. Il y a opposition aujourd'hui parce que oyebi na mboka nyonso so opposition ezate mboka neza est comme insensé mboka neza suna tinate même en France il y a opposition en France en Belgique na États-Unis partout au monde opposition zalara. Donc moi je pense que il faut batika bango na Daniel Safu Mike Mukeba ba ça l'opposition na bango na quand na bango pe majorité pe zalawana parce que sinon bando boya fachi yango ba trikele bango ce n'est même pas ça voilà so ba koloba bongo so ba longoli bango oui mata koloba pe bazala bazanga raté c'était vraiment batoana batika vraiment batonio so ba olinga ba instrumentaliser ba kawana non ça bango vraiment de na ba mœurs ya bien botika bango ba sala mosala bango en tant que opposition paix ils ont moins force tu vois que bino bosa le loko boye batumsu ba contredire bino et comment matisa sko bino moi poser au sala makambo bien makasi tu vois au moins dans une bonne compétition au baza makasi mingi to le plus rapide bango de baganyara. Et moi je pense que mboka na biso to comme na challenge wana go sala siko OK challenge wana et ça que yo sali boye opposition au critiquer lobby nga sali mieux que yo ce qu'on faut ya na mayele ko proposer ko kolekanga lobby tant président Roya a osé na chance sur ça makamusu sur buzobate pourquoi parce que ba base est vendue déjà. Moi je pense que yangwana ezali option biso nyonso ba congolais il faut opter. Merci mon mboka wa Raphaël wa konko question sur kapoto kabwana biso to moni mon mboka pe Martin Fayulu ko tambola mikila poto ko tambola zokota l'itinéraire ko kota wana azulukani. Un vrai soldat, Martin Fayulu, un vrai soldat. Mais je pense que le plus grand gagnant na ba élection yo le plus grand gagnant na ba élection oyo ezali bongo Martin Fayulu parce que il a quitté rang au Azaki Martin Fayulu a requis qu'on mobiliser 4 personnes, mobiliser 7 personnes, mobiliser 100 personnes. Na parti politique au Azalaki Nangwa Bando dirigé. Il est devenu motomo a mobilisé tout sur le plan national. Omoni, Martin Fayulu hier Azaye motomo a mobilisé comme moi 10 15 personnes 20 personnes awa. Martin Fayulu ce qu'on connaît ba on a Idiofa, ba on a Sankuru, ba tu vois. Le plus grand gagnant c'est-à-dire soit ça une bonne opposition et vous avez vraiment quelque chose de il y a bien quoi. Parce que tambola ko lukate mwana mboka basangana kaka ataki ba conseil basangani ba travailler ya lukate ba pesa ta ministre ya lukate ba pesa ngana on souhaitait Martin Fayulu a lukaku poste ministère té. Martin Fayulu a ça la opposition on est au sala que namboka nyonso za bongo. Non, excusez, soit Martin Fayulu a sali opposition té. Parce que opposant ils arrêté, c'est-à-dire kota nini ya PPRD. Non, PPRD soit basali déjà peut-être cash na FCC, basali alliance. Basali déjà. Non, c'est connu en fait le fait que cohabitation basali alliance il y a cash FCC. OK? Ceux qui basali en pour la bonne gouvernance. Ce qu'on a dans l'opposant. Parce que l'opposition est à la tête Congo. Donc le Congo, un pays sans opposition. C'est-à-dire nous comme ça, un paradis ou quoi. Même Dieu, Jésus-Christ, tout les nos opposants. Jésus-Christ, a sali vraiment le mutumso, asala kisi, asala miracle na kisi. Moi je pense que Martin Fayulu a la bonne opposition. Même fait Etienne Tshisekedi. Il n'est pas à réclamer qui. C'était une opposition. C'est-à-dire Martin Fayulu a quitté na aura et mon cœur sur le plan
sur le plan naroloba capital na capital car Martin Fayulu ayeba na Kinshasa omoni na nenga vrai. Hein? Sans quoi, sans oko ça va mot. Martin Fayulu ayebanaka na Kinshasa, ayebanaki na Bumbu Makala, Selemba o Kitambo nani. Mais Martin Fayulu aujourd'hui a commis mutumoro sur le plan national. Bobeta komo na ina Inongo. Bobeta komo na ina Idiot, bobeta komo na tu vois on a ba milieu moro un peu plus reculé. Martin Fayulu botanga kombo na. Donc c'est quelqu'un qui a gagné quand même. Donc na lobby to lobby zoya. Martin Fayulu pas repé sa mot d'ordre. Mo repé batu bakoki koyo kelae. Mais mbana mboko azalaki na bango ndeti Moïse Katumbi tomoni bangote na kuna na mukila poto. Non, c'est réunion na bango za lundi oyo. Ils ont lundi oyo. Oya kozwa moninga bozalaki na ye tomoni bangote tomoni belo asali ba la mukate. Naza bwakisa te sini za ko bwakisa banga ba pesa kote ba koma ngota fati. Naza communicateur ya la mukate, naza moto ya la mukate, naza mboka kaka oza. Oui, les lots batubele ba comment la facilité au finir na réseaux sociaux. Moi tout ça la vidéo batubele ba rien na ba commentaire ba finga. Mais certaines personnes ba vendre la poto ba lia ba glace, biso to lia ba gaz lacrymogène, j'ai failli perdre ma vie plusieurs fois. Hein, les lots vraiment ça hein, et comme dégoûté nga otala batu mususu ba il y a diaspora makamba au sala. Moi je suis parmi les rares journalistes ou peut-être en lien mon mututé la partie politique moroté. Le vent a peu perdu I2PCA. Nateka esprit nangata, je suis resté constant, donc professionnel. La Mouka IDPS va proposer un parti belé ensemble na solo na batunyo ba dirigeant ba grande pointure ensemble. Ensemble Francis Kalombo d'ailleurs vieux moro très disponible dans ma kamnanga obi. Aïsenganga vraiment nazela oya. Hein Francis Kalombo oya. Donc soki un de quatre makambo bongi pe lobby aye ezabia comme amener bongi ti on babanga obi te makambo bongi na ça que bango ba s'assurer na politique na bango na ba makambo ba lobby ya bango ba ye et ça une bonne chose hein un bateau vraiment na zongi la vraiment yango un bateau c'est pas du luxe mon dieu na mo ya Kinshasa olongwe awa okokende tiwa pe oluke interview OK marche moro boye au risque vina yo. Mais pendant tout ce temps, il y a certaines personnes qui vont offrir une information. Et au moins un sens de respect. Il y a bateau qui vont se rendre bien au service. Il y a certains journalistes incorruptibles. Parmi ces rares perles, j'en fais partie. Oh, peut-être au monde lolo boy, peut-être dans un frère cause à mouna pour appeler singango, ce n'a un frère pour nous musala et pesinga. Oh, tala. Je regarde la caméra. Ce baza 10 na diaspora ba benganga na beli atato na zwinini na lebisio nzamba pinirnga. Baza pas plus de 10 personnes na diaspora za vraiment aux eu problème ba bengi vraiment Raphaël kene sa nini. Pas plus de 10 personnes. Si le président Fachinde nga benga ba ya to sanganeza azani na raison ba ya babanga temboka se bongi ba. Le pays za mboka batunyo so fo ba ya to tonga mboka ensemble. C'est plein d'idéologie. Moi je pense que c'est important. Obi batumi baza poto ba mayele. Expert en informatique musu ba congolais bazana poto expert na makambo médecine musu bazana poto so bazongi na Congo basangani na bato bazana sur le plan national c'est vrai bato bazana il faut bazana quand même la supériorité pour babundaki quand même ba combat musu avantage te baya et comme compétition muna comme bien comme ndeni compétition solo so nous on a par exemple ma camarade un médecin OK yo oza spécialiste na ebité na malade moro songolo pakala ndeko moko auti pe poto aza spécialiste na maladie wana siko komi makama musala yo sala musala no awa ye pas sala musala no kuna compétition siko bobunda na mayele cerveau omoni ba ya compétition e ko raison na bango bazolo balobi ke pouvoir basangisi makam na mo ba pesi ko pesa mo bana mboka musu baza ba telemela monsieur Kabila au moins tant ba ko ya e komi simba sala bo sala basongo bazo bangela langage de faible des gens qui s'excusent. Au moins, si on s'excuser, il y a un terme belé. Donc, tu peux sauver hier, bah aussi mal à bango yete. Obi. Donc, tu peux sauver hier, bah aussi mal à bango yete. Bon, on a évité beaucoup de choses dans le problème. En beaucoup côté, c'est un artiste, un grand artiste en beaucoup. Bokechu, a un problème en beaucoup côté, c'est un combattant. Abunda rapport à ma bien-être à congolais. OK? Donc, rien à voir. Moi, je n'ai rien à voir avec des gens comme ça. Rien à voir avec certaines personnes. Bato, oh, abunda rapport à mboka. Ce ba Monique Mboka na baron faut bazunga. Bazunga quand même. Batonga Mboka ensemble. Je pense que place à Bokechu, ils appellent parmi Arsenal et la musique na biso Mboka.
ceux qui ont mboka na biso te c'est-à-dire bato bayoka ba musique na ye hein musique ya bokechu so o bayoka musique ya bokechu bazenga ngo pe ya moka gagner c'est-à-dire peut-être bato wana bazaki na habitude moi chaque samedi bayoka musique je pense que tozo manquer il faut aller na mboka na biso tout le monde aille, tout sepela, tout seka ensemble, et ça a grand plaisir. Merci Raphaël Lokonko, moi na mboka oto meki ko simba batache nyonso ne ko solo la moi na mboka un monde de la fin na yoko ba la diaspora nyonso na ba congolais nyonso na ba konzo nyonso ba to cadrer biso na ba politique na biso non ba bimité. To linga Congo to tonga intelligemment le Congo. Tolinga Congo to tonga intelligemment le Congo, c'est-à-dire même quand il faut critiquer Mouna ou critiquer Tegana, analinga Mouna te non, viens critique ton frère, andenge bien et permettre à Fungama. Je pense que l'amour il faut primer et le patriotisme et les cas au-delà de tout pour tonga Combo Canabiso Congo. Voilà. Merci na batunyo so balinga rabiso ba soutenir rabiso na ba conseil nabino et autres. Merci Nabino. Voilà. Merci na mona mboka Raphaël Lokonko to solo li na événement daki cordon pe na biso na kati ya Congo France. Merci na boss nanga José de Dipumba na maye lozo pesa bana na yo nzamba zo pesa pouvoir toujours gagner na biso pe bango ti lelo bazo pour la bazo ni maté. Merci na Christian Touré na sima caméra na montage et pas à la tout azo beta vraiment so asimbi koto yo. Merci na ba partenaire biso loka ve na biso Miss Impressalior gaz na gaz. Merci na cordon na biso Junior Bookson Bukasa na ko lobat na ko boss santé Arlette Bonanzo malolo Loris da Congoli ya mame milinzi ya mamonte ma tous pepele ya metolo na ko boss santé babi ba ko la mère na biso Paola Schengel qui le à Londres motema Floris a ombo na pesio mbote. Merci na batonso ba ndaka to simna msuka ba tâche ba baye ba ke ba baye politique ba kanga ki non ba bimité tozotana na 2 jours to 3 jours so ba ko bima on te simna to simba ba tâche nyon so to sola po bato ba libanda baye ba mamusu de kanamboka. Merci.